Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balamilelo, Bolika Kalelo. La Providence, Bilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bene situ ba bolinga maman Eliane Nitou na pesi no ba mbote ba bon ma vipi mko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bilo bande konanga, est-ce que wa malamu boni santé na bilo bola muki bien journée ba nini ngeni. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Bino pe côté na bino j'espère que boza malamu. Merci mingi na bino surtout bolinga maman Eliane Nitou. O bo dispositeur bino pona kotala to pe pona koyoka wa bino maman Eliane Nitou o bo partager ba émission en tout cas na lobi. Merci na bino tout bande konangai. Na yesu to sola mo mukende to mesena ko sola ngana bino boza na kati émission préparant pour le mariage. Ndela ba keba na boyenga ba maman bo benga ba papa émission na bino ngo ebandi. Préparant pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitou to na matin maman Eliane Nitou mais mingi na ba keso oza mutakanda kotala ngate po okosepla na yo na ngai te. Soko oza mutakanda kotala ngai te parce que okosepla na yo na ngai te. To solo la na sepelaka mingi soki buntu atali émission asepeli na émission abengi abisingaki mama Eliane émission olobi ekoti ngai en tout cas esalaka nga esengo makasi nalobaka toujours ke émission nange ezala mpona kobebisa te ezala mpona kobongisa vraiment nayaka na vandi te mpona bebisa te yange ezala mpona kobebisa te kasi ezalaka nde mpona kobongisa nasaki émission moko lobi oyo nateyaki bana na ngai ya basi ba jeune sœur mes enfants nalobaka toujours que moi je suis votre deuxième maman émission nasalaki mpona koyebisa bino ke à quoi bon ya kopimela mobali nzoto à quoi bon ya kokangela mobali na yo makolo mobali na yo abala yo ozokangela makolo bozana no ba jeune bato so boza ba jeune ndenge ntango bolingo ezaka bien mpona kosavourer yango mais jeune fille oyo azali kokangela mobali makolo mobali azala no jeune mais akomi kodekone mazana no jeune mpona nini mpo mwasi azolinga kopesa nzoto te alors likambo oyo ekotaki ndeko moko mobali tout ce que motema alobi ya nga pene kende pa mama Eliane na expliquer likambo na ngai ndenge ezali mama amikana no pe kosolola ngo parce que babi la fin vient de ce qu'on entend moni mutu azoka mingi so eza émission en conseil et kazoka mingi ko apporter quelque chose ce qui pèse émission en azoka mingi ko c'est PN donc c'est comme ça la fin vient de ce qu'on entend peu importe ce qu'on entend école sera toujours foi ya mutu alors maman Eliane Nitou ngana kende Kinshasa ndeko mobali kende Kinshasa ndeka bato bakenda en vacances na Kinshasa amoni mwana mwasi moko voisine na bango na lopango sika mama na yazo futela mwana mwasi wana azaki na kati ya lopango wana azape kofutela na kati ya lopango baza kofutela wana ndenge kaka ezalaka mama proposé abi na mwana ka mwana mwasi oyo azalaka na ye bien okoki na yo kolinga yo okoki kobala ye lokwa kuna na poto basi na bino bazaka mitu pasi boyebi ke Kinshasa nyonso se yebaki basi ya poto baza mitu pasi bon mitu pasi wana yeba te ezaka ya ndenge nini okoki kobala na yo mwana mwasi oyo mwana mwasi ya kamoni mwana nga mobali ye mwana nga azalaka na poto mwana nga sepeli na yo asa nini abala yo lobi nini mwana mwasi ya bien problème eza te mama ngai mpe naza na nga d'accord lokola mpe na bali nanu te nazalaka mpe na mposa kozala mwasi ya libala naza na nga d'accord mpona likambo ya libala mama Eliane tosali connaissance na mwana mwasi pendant ke na Kinshasa wana
lokola na lopango esika mama aza kofutela bango baza kofutela kaka wana mama en tout cas lobaki ke aza mwana mwasi moko malamu. Pourquoi? Parce que mwana mwasi na kati ya lopango esika bazalaki mama na natikala komona ye te ke aye na mobali na kati ya lopango esika babandaki kofutela wana. Mama mona eka mwana mwasi moko malamu abimaka na ye azongaka mama boni mama oza malamu ta mosu mama na soka azokende mama na okende wenzo zelo kwa kotinda abande ko rendre mama na mo ba service mama zelo kwa kotinda mama na sikoli bilamba na sepo mama ngo ana mwana mwasi te aika na bala mibali na Kinshasa na moko oya poto tanga proposer mwana yake mwana voisine na mwana ki azalaka bien na mwana ki azalaka mwana malamu papa okokende ko bala ye bala mibali pe lokwa yoka ba mama na bango andimiti mama proposer nga mwasi pona bala na sa nini na ndima na bala mwana mobali entretenir ba relation amoureuse na mwana mwasi ndiko na biso ya Kinshasa bolingo azungi na epoto abandi ko sala kotinda mbongo abandi ko sala ba démarche pour mwasi aya poto asali pe ba démarche ka ndenge zalaka mwasi pa ya poto te poto pe pesemeli mwasi pe aya poto mwasi kokoma komi poto bandeko kokoma komi poto akutani na mobali bake na ndako ya mobali bavandi kovanda bavandi na ndako ya mobali boye nanu kutu amizoli ata mukanda te ba comportement ibandi za ya mabe mobali alabi likamunino mwasi mama bande kokumisa aza mwasi malamu ana ba comportement malamu ndenge nini mwana mwasi mobali ya simba mwana mwasi alingi te mobali ya simba mwana mwasi alingi te alingi kutu na nzoto te alingi na nzoto te mais yo mwasi onga na bali yo na mbongo na longolo yo na Congo na yera parce que pesa ki dot pona mwasi alonga ya balobaki ke olito sa ba fete minene to pesa kaka nanu kaka dot tala na la providence. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balamilelo, Bolika Kalelo. La Providence, Pilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Nanu kutu amizoli ata mukanda te kokoma komeka na poto mukwadi boso komia biso balo te naza na ba règle mo to sangisa nzoto eza te mo to sangana eza te eleki 3 jours biso ba te ba règle nenge umelaka nango ta musesa kata ba une semaine mobala moni abolingo asika bazo papote kana nenga munoko kosimba kaka tout ça moi une semaine eleki mo boye mo sasali mo nzoto so mobala 5 ans lelo azuluka kaka moi problème bali atala bi mais moi si na kisa sa linga kinga ala kisenga kiaza na bolingo mais to komi na poto na bengi si po ba sala ki libana kande za symbole ya kutimie ndenge za la kaka ba wela kiteto sa te ba to pesa ka moi symbole libana ndenge za la katosa ba fiançailles te to sala ba boité ba peska maputa ya mama costume papa ndenge za la kaka ke ba bali moi si pour dépenser mingi sala make moi ça zo ya poto surtout que mobali mutazo bengisa na poto bandeko moi ça comme lelo apesi lelo ya kanyima ko lelo apesi lelo ya kanyima ko nzoka ndende ko na biso moi stenga ya kibongo azaki na plan na ye
ndeko ya mwasi azalaki na plan na ye, ndeko ya mwasi bolingo boye amour kati na ye ezalaki nango te. Bolingo kati na ye ezalaki te, alingaki mobali wana te, azalaki na mobali na ye, azalaki na mobali na ye, mobali mpe azalaki na ye, azalaki mpe kaka na poto. Mais oyo lisolo eza ya France, mobali wana sikoyo aza na poto, aza na France te, mobali wana sikoyo aza na Suède. Ndenge balobaka vivre bien c'est vivre caché. Mama oyo ayebaki te ke mwana mwasi oyo ndenge aza boye aza na mobali wapi, aza na mobali na Suède. Bayebaki te, amona kaka abimaka azongaka azalaka wana kaka, azalaka ne kaka wana apropose na mwana ke bala mwana mwasi na mwana ka aza bien aza malamu, ayedaka nga mpe mingi awa tala nga aza na mwana mwasi te, ayedaka nga asalelaka nga zandu mosalambelaka nga asungaka nga mpenza mingi papa so bali aza mwasi malamu. Mwana mwasi mpe andimi libala basali mpe balobi kaka donc je na ye na mama na bango, je na ye na mama na ye, mama ndima kaka ndimaka kokende kaka poto, ndimo kende poto. Nzoka mwana mwasi oyo azalaki na mobali wapi, na mobali na Suède. Basalaki bafeti te, ko basala feti boye na bo bato bamona te, bapesa kaka elamba mama, bapesa elamba papa, bapesa bakazi masanga mwasi aka poto te, mobali asali ba démarche mwasi aye poto. Donc ndinga bande kopimela kopesa mobali, ndinga bande kosala boye parce que azalaki na mobali na ye na Suède. Mandimi aya poto na mbongo ya mobali mususu, aye poto bandi kokanga makolo, abandi kosala makamwa malamu te. Ndeko mobali alobi mama ni tunavandi na mwana mwasi na ndako après 6 mois mwasi akimi. Mwasi akimi akei. Mena yebi soki mikolo wana nyoso ndeto vanda ki 6 mois wana ezaki na nka ya calvaire. Na komi ko benga mama, mwana mwasi bisanga za mwana mwasi malamu. Mina zo mona bizale lila ndako za kaka soki ndenge nini albi mama Eliane olie pe na benda tabulu ke moto alingenga te ezalaki te tala kaka mwasi mama présenter nga ta mama présenter nga mwasi na ndimi mbala moko. Nzoka pe mwasi profitaki ya poto kaza déjà na poto nzoka zaka na mobile na na Suède. 6 mois après, mwana mwasi ayeko kima, ayeko kenda, ayeko bima na ndako ya mobali kota kenda eyebana te. Nde mobali ndenge ezalaka kaka na masolo kwa camarade ya mwana mwasi wana mutaki ko fungolela mama wana siko na Kishasa. Ayeko bisa mama, mama, bongo Jackie nde mobali ki Jackie wana mama yo yebaki te. Jackie ndenga aza wana mama azaka na mobali na poto. Mama lobi nini abiye mama na bangwa yebi. Mama bangwa yebi Jackie azaka na mobali na ye na poto babengaka Suède po asela mama différence azaka abiye. Azaka na Suède mwana na ondenga meme na Paris ndenga mwana ndenga akimi parce que akei côté mususu po asani aluka ndenga ko rejoindre mobali na ye na poto ya Suède. Siko mwa mbala la bi mama ye na lakelake mabe mikolo nyonso na lakelake mabe mbongo na ngai ya musala nabimaka 4h du matin nakenda musala nabimaka 5h du matin nakendaka musala na sali sacrifice munene mama pona bengisa yo moko yebi ko bengisa mutu na poto ndenge ezala ko bengisa mutu na poto ezala kwa mukete faut pas ko minimiser ngwa il faut pas ko minimiser ko bengisa mutu na poto so déjà mutu bengisi mutu na poto après yo déjà vie eza vie mo bapesi yo na poto so za courage ko sa makamwa minene amoko za fainéante mais so za courage ko sa makamwa minene abi mama Eliane nazandoki te mais na lakaka mabe chaque jour pona moi mwasi oyo na lakelake toujours mabe pona mbongo na ngai ya pasi mbongo na ngai ya 4h mbongo na ngai ya 5h oyo na bimisi pona ko bengisa moi mwasi na poto akimi ngai mais soko lingi mutu te bandeko soko lingi mutu te kolia pe mbongo na ye te soko lingi mutu te koloba te ke na lingo ka pona profit ya poto eza malamu te mwa mobali abenga na pasi ya motema bi mama na koma kolakela ye mabe mikolo nyonso na lakelake mabe mama yeko benga lobi papa nga na yebaki te papa balobi nzoka zaki na mobali na mboka musubo benga ka Suède nga na yebaki te donc ozomona ke amoni mobali awuti poto mama proposé ye mwana nanga awuti poto bobala andimi aussi longtemps kaza na mobali oyo motema na ye lingi eza mabe bandeko ba masumu mususu eza ba masumu moko penza eza malamu te eza kitoko te eza bien te yo mutu musumu na kote libala ezo simba te lelo komi na o lobi komi ozoyeba te eza na mutu mo osalaka mabe alakela yo pe mabe Bible lobi malédiction sans cause n'a pas de fait malédiction avec cause eza na effet makasi malédiction avec cause eza na effet moi mbali lobi nga na 5 jours na sambelelaka ye mabe
so nalamuka ya 4h na bimbongo na ngai ya 4h du matin bande kopima mpona mwa mwasi mbongo na ngai ya 5 esika akei amona bolamu te esika akei azala malamu te esika akei amona bolamu te lokola mama na ye na mama mwana mwasi bazala balocataire ekomaki guerre entre bamama mama mwana mwasi wana oyo babalaki alongwaki na lopango ademénage aki kote mosusu kote akenda mama wana ayebi te mpo mama nakomaki komenase ye makasi na bandeko na ya mibali bakomaki komenase mama na kati ya lopango donc kope na yo na mwana yo ebieke mwana aza na mobali mondimi mobali mosusu eme na poto bandeko soki olingi mutu te kolia mbongo na ye te ezala oza mwasi soki olingi mobali te mbongo eza pasi bandeko nanga mbongo eza pasi mutu nyonso azalaka na projet mutu nyonso azoluka mbongo azosalela yango projet mbongo na kosalela yango boye projet na ngai eza boye yo ndimi olia mbongo ya mutu ondimi mutu amona poto ayi mama nitu ndenge ye na poto wana kokomakomaki mama akosinga aza na baregle yeye esaka une semaine mwasi ata tozosangana na ye okomona kaka ke nazosala par tous les moyens nakende bakave nasala boye napesa mwasi sentiment ezoyaka te mwasi sentiment te parce que motema na ye alingaki ngai te malingaki nde mbongo na nga alors bandeko boza ya bizeleli ya boye bana basi na mobali te kolinga mobali te alongolo na mboka pasi amemo na mboka bisengo mpo olobi okime parce que ntango azolakela yo mabe nzambe atapesa yo punition te satana akopesa yo punition parce que aza na raison na makambo oyo azolakelela yo mabe ntango aza na raison na yo kozwa punition na yo na vie koprofite na mutu te eza malamu te koprofite na mutu ce n'est pas bien eza malamu te bandeko na ngai eza malamu te na ye mobali oyo Suède omoni bien sikoyo reste à savoir est-ce que ayebisaki mobali wana ke mobali musumba mutu abengisaki ngai na Paris wana place wana moyen nayeba eza te ye mpe alobi moyen ayeba place wana soki ayebisaki ye ke mobali mususu mutu abengisaki ngai na Paris ti boye ayebi te mais oyo ayebi kaka ke mwa mwasi akima akota Suède mobali wana est-ce que ayebi vérité que mobali moko bo mutu amemaki na ndimi te parce que lokola ye na mama na ye babombaki je bamoni ke mobali ya poto ayeba ndimi babala ye aussi longtemps kazaka déjà na mobali mosusu eza lokola mwana mwasi oyo touti komona pe ya son âme mwana mwasi oyo touti komona total na bareseau kanku nani komona lisusu nani soki kanku nani yango wana komona nyonso ezokimanga azalaki na mobali na ye na Canada ana mobali na Canada belle famille kutu bayebi te ka futelaka nzoka futelaka na ye ndako na ye esika avandaka ake kozwa zemi aza mwasi libala babala ye ake kozwa zemi ake kolongola zemi na kolongola zemi nde esika kutane na liwa kufi tala nango ke liwa ya ofele mpona nini masumu likolo ya kolongola zemi oza marié oza na mobali abala yo oke kodekone le salaire du péché c'est la mort oza na mobali abala yo oke kodekone na kokende kolongola zemi na ye ake kokutana na liwa asani akufi na kokufa na ye nde babokile baye koyebaki azalaki afutelaka ndako ye moko ya $250 azalaki afutelaka ndako tala niveau mwasi oyo babali baparent mpe bazali abomba je na ye kitoko belle famille yebi te ke ye afutelaka ndako bayebi ka avandaka pa sœur na ye nzoka asaka nini afutelaka ndako nzokanda afutelaka ndako sanke belle famille bayeba nsima ya liwa na ye belle mère azokamwa bazoregrete mwasi tobalaki aki na makambo mikumba minene boye ya bomba eza nde boye mwa mwasi oyo tobalaki nayebisi bino ke mama ya mobali azondima talobi mwana azalaki na double vie mwana oyo tobande komona mwana malamu boye mwana oyo azalaki ntongo mpo bamidi kobenga mwana oyo tozalaki na ye bien nzoka mobali oyo abali aza na Canada me na Kinshasa aza orode mpe na mibali na ye mosusu mpo afaire vivre famille na ye botala niveau mpo afaire vivre famille na ye balobi te soki famille eza na mpasi yo nde motu fo komimisa bango na mpasi kende mosala le karma existe tiba oyo mpe ezangaka te tiba oyo ekangi ye tala mwana kitoko aza na badone nyonso tali mwana okomisisa bebe nzambe okela mwasi me mwana atiki biso kaka boye akei likolo ya double vie makambo ya mabale eza très dangereux sikoyo mwana mwasi oyo ndenge akima akenda Suède mais baza na lie na mobali opo mobali abala ye mobali oyo abala nyonso oyo ekangami na se ekangami likolo abala ye mbongo ya libala
ata bozong mbonga libala bazong sango te bazong saka symbole so bozong si symbole na nzamba moni ke biso na bino toza so na lien te to kati lien tozaki na ya mariage wana eza normal mais mbonga libala bazong si te ye wana akende libala wapi na Suède pa ya mobali mosusu okomona bolamu to ni basa yo te kosala pe moninga te nengo sali mona mobali obo so ba sali ndeko na mobali bo ko bino bana baso bozaka wo so ba sali ndeko na mobali bo o sepela na ngote il faut ça très attention bandeko malédiction sans cause n'a pas d'effet malédiction avec cause za kana ba effet makasi conseil ngana pesa bino ya lelo ke soko lingi na yo mutu te kolia mbongo na yete tant kolingi mobali wana te kolia mbongo nete yo pe mobali soko lingi mwasi te kolia mbongo nete c'est que yes sepele ki ka libalo ya mutu amema ye na poto alingaki na ye yete malingi ka poto alingi ka poche alingi ka mbongo na ye kolinga te osala moninga mabe po yo gagner ce n'est pas bien opesa moninga pasi po yo réussir eza malamu te eza malamu to komona pe ba mama ya boye ba bondeli le sambo yekele bede que chante ko mais bizaleli mabe ti mama a déménager a longo le panza ko vanda mama ya mobali komé ko menacer bango bande ko mobali ba menacer bango mama wana akima longo na lupango akenda ko kota côté mususu ce n'est pas bien eza malamu te mona mwasi esiko ozali soko ozolala pongi osangana pe na mobali déjà osali adultère po ozalaki na mobali ozwi mobali pe bosangana ye mpe nzoto mobali wana ayebi te ke yo mobali mosu abengisaki yo na France po soko ayebi ke mobali mosu abengisaki yo na France po olalaki na ye c'est pas ke bolalaki te mobali aza kose plaindre koza kolinga kopesa pesa te obandeki kopesa ye soko oza na barègle naza na règle une semaine mais obandeki kopesa c'est déjà adultère non seulement babali yo 2 fois mais obili pe na mibale est-ce que kozala na bolamu na liboso ya vie kuna esika vie ezokende moto ayebaka lobi na aza te moto ayebi lobi na biso eza nzambe kosala motu mabe gratuitement consciemment obike na osala moto mabe esuka kaka na ndenge ya mabe mpo na lelo tosuki bwana babela mwana wa muntu wa mofa wa teleja que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe anubesheneni bana betu bonso. De gros bisous, bonne journée, bye bye.